Capage TV. Capage TV. Congolais za mutute. Fanda na Lyon, ou à comprendre doit au souté pour penser qu'il bloque 3 fois. Que au fana Congo, là tout c'est bobo ton 90. 10 ça quoi traître. Lui ali aka mutu. Mais bobo to penser bloque 3 fois habiter au mutu malam. Nzala te ye na kolia mutu me o te aidanga. Lyon ça na souvenir ko le quand même bato congolais. Tika we papa. Akana. Mola malinga mate même na nzoto na moko. O ile mayo ko pesa bino kimia. E ko kitika ngai. Soki masanga yaka na nyonso. Tui casier 5 6. Bakumuka yo melaka mingi mabe aboya pema to kete lukaliwa kote ko ya to kene mbango ntuga na ile o mai mai te ver koki zongi sa oyo whisky te ya la bouteille ouais whisky de tia kidi ya osbakisa na moni bouteille ko sila ya kana mi bale vraiment préparer ki ngole lo ya chaka to mela mabe mais mai ka kopo moko chili okuna mususu kutakoma na suka te Amerika te koki boy apemi na kitina mesa mususu asidisi bakisaka mukie so bakisaka ole tebele tike koki ekoki mai ngo toni singa di bomumbango pona mai mais na masanga 3 bouteilles za kaka vera mai katikati koki yaka na bière moko mi bale ani masolo na o nde changa kimia au boye raison mon qu'il y a dans tout au PC va fabriquer raison il y a PC tolu la maga va mabese mama to kenda fete ne ba pantra ba kumisa na kati posha kotoboka na bet na yeba et alors to kenda fete na ngoko talo posha ya kotoboka internet timbe mura kana ma au bina na chombo posha na dega zuwa adula bangana ya nana koyeba te oyebi ke pasta o solo na be trop ba dossier Zoua kezara na date inspiration na délité. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirons voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, ZSA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à $50,000 américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente des billets d'avion, location des véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC, tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala, numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85, plus 243 81 29 49 434 085 092 20 69. Biblak et Libiso ba machine ya solo olinga mombongo ebelo osala te Biblak et pour faciliter bino en tout cas au bengi na numéro auto ko afficher na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblak ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozo yango au bengi numéro auto ko afficher wana et ça la bien Bobenga ebele bo sombi la part ya Mama Capage et ça abiso bien. En tout cas na lingi bino mombongo yango wana. Bienvenue dans Objectif Canada. Na elibino Canada na kati ya maboko na bino. Mama Capage Chaya Rapamba. DG Arsène Fortune Campetu. Ensemble na Mama Capage to lingi bino so boya Canada. Eza facile. Adresse eza wapi pour retrouver Objectif Canada et elibino ba visa de travail, visa tourisme, visa d'études. Eza facile. Biso to zate o passeport na yo ezo ba visa ebele pose wa visa. Non. To ko orienter yo. Oza na mboka nyoso Brazzaville, États-Unis, même na Canada na so lingo zonga. Olingo kenda ko zonga tozali. Oza na Brazzaville, oza na Angola, oza partout Mama Capage elibino. En tout cas opportunité yango yo na ba mur na bino na bandako na bino
liboso ya porte na yo bomoni awa tozwi déjà Kimamba. Objectif Canada ezali. Objectif Canada ezali na immeuble Pôle Sud, na boulevard du 30 juin. Okocha numéro et puis on peut sabino numéro. Soko yé na ba prix abordable. Benga la part nanga aux ala des cités. Ngamro bientôt là, je serai au Canada. Ba numéro la monsieur à contact ezali plus 243 90 20 45 208 plus 243 89 71 72 277. Boyambang au Canada. Liboso na yo. En tout cas, Canada, t'as la bilingue. Kalami était dans Zawana. Bienvenue à Résidentiel Socel, votre option parfaite d'hébergement pendant vos séjours à Luanda. Par sa proximité, cet établissement spectaculaire vous permet de vous diriger rapidement vers les endroits les plus emblématiques et importants de la ville. Entouré d'une atmosphère luxueuse, privée et unique, Résidentiel Socel vous offre des installations et des services imbattables avec tout le confort nécessaire pour que votre voyage soit inégalable. Les confortables et spacieuses chambres, suites et appartements fournissent un sommeil doux et réparateur dans un espace familial, intime et paisible pour des séjours de rêve. Si vous souhaitez vous régaler en dégustant les meilleurs plats locaux et étrangers, notre restaurant, détenu par les meilleurs chefs, sait vous satisfaire. Grâce à notre bar installé dans un coin chic, où les soins est aussi bien mis sur l'atmosphère que sur ce qu'on y sert, vous pouvez vous détendre en toute sérénité. Venir en Angola sans passer par Résidentiel Socel serait dommage. Retrouvez Résidentiel Socel situé sur Golf 1, Kimbangu. Notre libino centre ya retraite ya munene et Mahambotali église corps du Christ basali centre ya retraite ya munene ndenge ezalaka bao balingi bakende bakota maki bao balingi bakende mpona barandonne na bango bao balingi la mosusu veillée de prière bao balingi bakota mpona baretraite bao balingi bazala pena enfermé na makambo etali nzambe en tout cas espace munene centre Maman Nicole et Lolo pasta centre Maman Nicole et Lolo et Yedibiso en tout cas espace moko ya munene pona ba retraite nzambe vraiment afungoli bango motema po bachamoni kokenda mangengenge kokende boy bato mususu bazora temps ya inspiration te na ba kutana tu ba mibi ba koma ebeli ba koma ko sala bolingo ko boma tika boy oh natala ki moko na côté ya Seni pepe côté ba pera kuna ba bimisi mikuwa bibembe oui bakangina moto wana wazobo mabata sozo plieka na sako tutu kale ebende na motu yango moni centre trobi Maman Nicole et Lolo vraiment zamba pambola ba initiative boy mingi bazotonga makambo susu balo nini ba nini mais c'est ça ya chikwa sunga bato mabondeli vraiment epesinga esengo pe zamba pambola makasi na initiative wana vraiment eza na commune nini eza vraiment na adresse oyo avenue Sangila numéro 4 commune ya quartier Sakombi commune ya Kimbanseki na commune ya Kimbanseki na quartier Sakombi voilà na avenue Sangila voilà numéro baché numéro 4 des places commune ya Kimbanseki concession baché pona bato mabondeli ko uta mbinza tous les communes obina ke kote mabondeli na bikelongia nzambe ozala nani même église bakoza rendez-vous ba ke mangengenge ba ke na bango kuna on a kutu ça plus facile que ko kende komitika na balabala okolala ka libanda to ebite pending comme na bakuluna o kanza ko ba demo ba baluki batu zokande yango matkoza pena no oui maman vraiment ezapé na Masina Pascal et référence nango na Masina Pascal entre route Mokali arrêt Mama Diaré référence ya route déjà dans entrée route Mokali référence kaka arrêt Mama Diaré soko kiti wana otuni
bakozanga kolakisa te mpo tokotya numéro ya telefone mpona baeglise nyonso basengeli ata basali na nzambe oyo batobengaka bachantre de l'éternel avant album ebima olingi oseke mingi mpe na rima kala ezalaki avant album ebima ozwi bato bokoyemba na bango bokoti retraite po bolukelukela nzambe eza na inspiration esunga bato toke boyeka page mingi bakomi soki alingi asala album atiki bao bakoyemba na ye moka koti lokola maki ntango kobima komi kopesa bango note lokola miziki ya mokili nde bakobeta concert mpo babina yango moni miziki lelo chrétien komi kaka soyokani na ntongo na suile na poka esili nguya banzembo bapaku mpe buloba bakotaka retraite bango nyonso etika lelo lokola libanga vraiment nazobana makambo miki banzembo akala église epuis banzembo wana etikalaka na baeglise oyo bambunda tout l'église ya basente ekoma lokola baorkestre lelo ondire boki arena yango pena papa kende na baeglise ezanga sente babetaka banzembo akalizaka na succès kolo yesu nzambe na nguya esila wapi kaka na koyemba obikisa paster aloba oyebi yango lelo ekomi kaka soki kaka sente bandi ntongo oyoka nzembo ozokamwa bazemba nzembo lokola slow nzembo nzambe lokola slow ndirokanga ange bobina mama boni boy mama en tout cas nzamba pambo initiative boy vraiment ezapela makasi opesa numéro ya gérant tochango wana bato bazana besoin ko bokende retraite bino nyonso avant bosala sa mayanga ni avant bosala album retraite yango eza place polele te bakokanga biso na babandi bapesi bino place ya bien na place na nini soki na avenue Sangila numéro 4 quartier Sakombi na Kimbanseki route Mokali soki boke botuni na numéro batie wana eponi église te musulman protestant nani tout église de réveil bokende vraiment kitoko makasi na Pascal to cha numéro na bango bato malamu bazangi te bato saka makambo po makambo nzambe ekende liboso kamsi batongi bandaka minene batia bato bafutela me yachene kaka pona prière vraiment nzamba pambola Mama Nicole ngumela place bozali nzambe apa mbola yo pasta zou ezaka na nete likambo 1930 jo kobima na 2024 bima sa magilobi ale pain de mort zoua adula bengana ya ina bagara nana koyeba te oyebi ke pasta o solo na betro ba dossier zoua kezara na date expiration zoua ezara na délai papa na mona ngo mukoloka ba beteli solo eza na délai te na bomwana bokolaki yo tika ngo elongwa yake na ngo tina kimukolo boza famille moko lingaka te yo bonga oyo soko si bango tu bazui raison mais balinga te yo zwa mokili yo za na souci na bango baza na souci na ote bakota kona maseroka lokutana ba programme mais so bazi balari ba changer camp ko remaka so bakomi piaka ba peso confiance ebele kapaz so ba meko za mbongo ba yini yo o senti que fort na ngande ko komisa nga mutu so na teli bango na kwei baza makasi on a le baka makambo moko ya ya pena zéro mais en tout cas maele ezokota papa wagoyoka omoni keba biso oyebani mamuke surtout biso bomba échec na poche kobeta lisolo te tika boye papa mama tokenda fete ne bapantra bakumisa na kati poche kotoboka na beti na nayeba et alors tokenda fete na nako talo poche zeko toboka internet mbe muna kana mawe obina na chombo poche ana dega il on ça fier bimi pona bino me na kati na ba dega mwana ko bomba chombo na kobeta te soki ko ina se boyibi pona na kati ba fete tanto omela kwiti soya ana timeli ke poche za na dega funa simba kaka na langwa na yango bakenda na sango sala fier nzoko batela dega ke poche kwisa eloko tigala boy soko bete batukate lamba kitoko bete oboka akena sango obetela dossier associé likambozana ngo yakela te komingamo elongwe feti boy yake kino kotamba na kombo na bilamba la ta komona kana etoboka congolais o solo li pasta kubeta ka bisola déjà na beta soute comprendre kama kamna lo na beta soute trop de traite na lo bana te o solo kapasi na lo ba makamba pete na sina isa bino déjà yana bilo mususu babanga na solo ko tiela bango te boko no chola yebo lamba te elunge kokaba bacholi nzungu pimela bango bakena souci babanga na solo batika na défaite amen
akabaka te ezole tungisaka bino mpona mbaka mikila mais soko mekaki tanto ebelaki te yango de base yana makambo so ngosala mframe amen oso nasali mama bomba yo contraire yo te deva qui que ce soit mutu akochange badonne on te par nzambe na mosala mutu nyonso okuta na azala nani atoki akabaka soko okuta na ekenge tanto na yo epesi publicité namona yango na sango mosusu apesaka makuta na yo achange quand ok ozomituna me babi akabaka na yo ebalani te wana rasi na ye te ok soki mpaka na biso Janifa ya bombaka lidofolo na nyonso ngai yeba te ke otimbelije nzanze eza otimbelije koloba oyo mutu nyonso nga pa yebisaki nga pa yebisaki nga abitekaki nakoloba mpe alobaki na bato ya pire abetelaki bato oyo bakocréele dossier a part wana baleka na nzambe mosusu bazwa ya ye poto nsima abeti 15 mpo aumeli me na bato baya avaye baza yana bato mosusu baye nsima nde bakutani na tio bato mitema mana bapesi bango doki bazwi badoki soki bozali na susi akoyeba moninga pourkui bofavorize tatake congolais tolongwa na oki végétarien na ye tozonisa take bacongolais baye koluka vi na poto soki oluka vi na poto zwa pourkui opesa moninga dosi soki mokanda azosala ngeki tushi bino na nini mpe échange nini alingaka botola poto na likambo nini ata songaki na Afrika zwi bana tili baona poto engei sala nini parce que pourquoi boboyaki kaka mais na matanga bosi ebele bozolela ngai nazala na confiance ya bacongolais te ata mokeke me nalingaka bango nyonso mama nazobana polele congolais aza mutu te fanda na Lyon oyo akocomprendre oyo akolia osu te mpo opesaki biloko 3 fois ki ofanda na congolais atose boboto na 90 10 akosa kwa traître lio aliaka mutu me boboto opesa biloko 3 fois abite o mutu malamu nzala te ye na kolia mutu me oyo te ayedanga lio azalaka na souvenir koleka me bato ya congolais tika boye papa kaka na lobi. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé opakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kopebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekopebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazorekomande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au
plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. apesa nga biloko Comment tu as fait un allié toujours calme? Il y a pas tout ensemble, on a fait un moto. Confiance, elle a fait sa moto où wapi. c'est ça Moto moto alinginga. kakalion Moto alinginga. Lion ba ke moto alinginga mazé neme mbimbi. c'est ça Le Congolais te sel boboto nonani. akolia okaka Obi majani na serkei. Maman o akoyoka yoki. ki osololi O akosilika ye. osololi oh sika ye Bazana ba comportement wana. ebele Kolanda ka bango te. Na yeba ba question piège na bango ba bengaka. bengaka Azo tuno 3 fois 4 fois pour ka faillite pour asipila. Aswa. Ska kokose mwani kambo na kosela lo jeudi. Kanga mutema ngana kosela boye. Azo ngotika kana tamo. Jaloux keto. osololi papa Mama. Mboko etkali sima satana te. talaka babengi king service oye tomoni asali yo mosala bien te Bango. bato na biso biso mo tosala babenga prêtre Tika. babengaki Ba jaloux. bajaloux Congolais. congolais trahison Congolais très moko maman dit jamais vie nazo biso polele. Yango mo pesa mona ba Congolais ka somo. Kapashi nazana douleur alikamuke swinga yawa. tika boye papa Prophète na biso moko boye azaka na ngola. Maman andeko ko te biso l'église. Prophète Orlando. Kapashi mikolo leka na ndokuta na mingi. ayakikini Akikina akumofana kota planète J. Na okendo kuta na tozo solo Kapashi tokutana taba 5 fois 7 fois. oh kote ma etondaka Kotambola na ko wapi to kende kutuma itango tonda ki pesa imo mvule betaki bazali Oh, senga. balonga ki bakomiso ki na nini boy pesi bazi Kapashi ayo kozonga Luanda na eba kite soki lobi solo bokuna na ko babenga o mwasi na ende wa benga o te ndeni omona na katenga bitenga na zali kuna etkeka mukena bando ba ndeni prophético o te obite ke akufa okosi o Kapashi oh ça fait des semaines nabi nani au poison tika boye papa Kapashi l'église tika boye moto ya nzambe tanga zongi balesi ye kuna na selo ndenga lobaki selo ndire madame aleli yango aw donc alie tanga zongi se manifeste oyo batiaka ya dele yango tanga azali biso nonge toko kaka azaka pena mbinga nazomone mwa alobeli nga ndete kaka ote mikolo mwa nazali na mwani mona uti na hôpital salaki mwa eloko bato mosusu bayebaka te ayebaki fe bayebisaki ye me aboyeki nde koloba andotela kaka po esila to oyo oyebi kaka mais Kapashi na écoute eleki ka mikolo ta benga kinga kutu na boko yamba te monaka prophète pas déranger ça combien na Luanda tama benga siko na yambake c'est moi na mbie abina da na Luanda o na soke mutima wa zana ba kop moko boye to beta ye neta ko benga sunga bia na zeko kipe na osema kama ngabia nzoka ndiko benga suka ton na benga bia prophète na simanati donc tete le Kapashi na mon abîme non congolais maman faut faire attention église bakebisanga kolia na komela Kapashi kolia na ko nini eni ya mokili zaka deja yakala eni na nzela nzambe tone soke masumu euta lola masumu ebimi na mokili te mokili yambi bera masumu posa te konyokola biso masumu ebimi place nzambe alaka biso tokozonga keba na boboto Kapashi bate boboto kochele motema mabe te ndako trahir yo amen mabe deja yebana to banga ngo pesa de mabe nyamo ya soka soko kota lupango mbwaza ka mesha deja bagena na koti te media ekenge ozona ndenge ya minye mwende rero kimi mais malamu ko tiens ngo confiance ko kota na loyenge koto ko la balle yebite tu vas comprendre Kapashi na kamwa ndena tena bi église na kutesenga mabe batei ba protocole oyo église surtout bango o bayela ka ba passer ba café ba ti ba mai ba papier mouchoir avoteya ne dadi na mona mona Afrique du Sud Congo la kende ko tena fiti ba bomaye
tika boy protocole ko tikele café avate ya mela boya te bo poison tika boy ba l'accès ko tampende na ba vidéo ba filma utasite pour point en plein chair ba ta bo poison parce que le congolais qui est ko tia tikala mo pas que non que tikele café na sana avate mondimi nani c'est que tu les poison maman faut ko keba na biloko wana oyebi Congo maman donc on est capable de la veiller de veiller yo koleka tout comment penza na ebité yo comme ça bima mabe ya malamu ki oza boboto ya zoba na bima na boboto boya zoba na comment mabe ya malamu comment mabe ya malamu partout au tambola na opesa conseil merci papa soko kengeli yo temta ko kengela yo azate na bana bino azo kengela o kengela yi c'est ça o azo kengela o kengela ye vie eza mama na ngai soko bozwi nini bolongolo ka batu po bo gagner nini o tika la pese côté puis soko tika li moko sa batu mabe fete yo so pe bonga fo batu bazala po lokuma fete mata on ngobi mangalo kana kenda ba fete mvule banda na boya batu batonda oh mama weso ebele bo kontibe na mimbi nakenda ka fete ya ngai tena zo taka ba kite basi ezo tonda kaka nando tala mesa table c'est rotation na nombre bateau to koka o azama be asasi feti na mbongo muke mabengsi bato naza ko ni onde na cadeau sa cadeau motema moto te likamba kengela yo ko bango penza mama dataka makamu na facilité ata ozana convoi mi kengela malade yaka kana nzoto malade msoto benga bisomoko yo mo senti na sele loko excès fanatika e komelote e komelanga na le loko mingi fanatika na meligio mingi baisenga fona koma na oyo pourquoi zo milobela mais batei yote o senti ke ngamo kolonga meloko nange balani sute fona changer oyo o continue ba ndenge salaka sensation nzoto kotonda te banda na kola ti loko kotonda na yebaka te appétit nzela ezaka différent kotonda na likuita suka po baye ezaka pe na nombre te oui omona ka ekoki volume nini oyo bamesiraka moyen banda na kola na lia ti lelo na yebaka na tondi me quantité ni na eyebaka te otimbelise po yeba moki okomela mai na gu ndeni kokoma na suka otondi c'est ça nini esaka mai esukisa oke ekoki awa biloko tolobaka wana mais bute ya masango okoma na 8 eloko mabe oyo ya liwa sa opema 8 bouteille kote na libu moko o molangi ya mai moko soki omeli ekoki so ngo double posa kosante mais na masanga 9 bouteille ameli kazie eza kwa bassin ndeni yo moko libu moko ekokaka mai moko ya bidon te ya molangi te mais sisi gazier po mona mabe atondaka place te ya solo papa mabe atondaka place te mate mongo compliqué bolamu mukie molama alinga mate même na nzoto na moko oyeli mai ekopesa bino kimia ekoki tika ngai soki masanga yaka nango nyonso tui kazier 5 6 bakomoka yo melaka mingi mabe aboya pema toke toluka liwa kote koya tokende mbango en tout cas te papa oyebi osololi na ofungola bakopa seri yango yes mama mokili oyo te mokili oyo tondo makambo kolo yo maboyi yo nayeli yo mai mai te ekoki zongisa oyo whisky te yaka na bouteille po whisky de tia kudukudu yaosbakisa namoni bouteille ekosila yaka na mibale vraiment opreparaki yango lelo etiaka tomela mabe me mai ka kopo moko otieli okuna mosusu kuta koma na suka te amerika te ekoki boye apemi na kiti na mesa mosusu asilisi bakisaka mokie so bakisi olekisi ebele tika ekoki ekoki mai yango etonisinga libumu mbangu mpo na mai me na masanga 3 bouteille aza kaka masa ezosila tinda mosusu mabe azangaka place te akokende kota mai akendaka kwa moyibi mai akendaka na logique naye kotonga nzoto babenganaka ye siko masanga aka kota koboma ichopo olekisa nzela akiti ti na coin bouteille moko akenda makolo 2 bouteille
Les gars n'ont rien. 3 bouteilles. Nous matin à cerveau 5 bouteilles. Kende na maboko 7. Ti 13 alikizunguzunga kumbe choma ba kuna tonga na mkina bapota. Obundaki na nani? Momeli yo, mobomi yo. Maya akamukia mimi wapi? Sisa nga bido pe malibela oboy. Iye pesinga masuba mai. Moyen. Mama. Oh na mais mai bete na suba. Mate ya moko compliqué. Compliqué. Yango kute soke de compliqué. Mama. Eso que no compliqué, c'est quoi na oboy ya bidon. Avec 1 litre te na nzoto. Kokia. Misusu ka mu. Mama, usabela ko akiti sali yana bien. Auti olia. Vera mai katikati koki. Yana bien. Moko mi bale ani masolo. Na o nde changa kimia. Mam oboye raison mokili yana nzoto. O peso ba fabriquer raison yenda peso. Tolula maga va mabese mama. Maté mon ma bébé. Bon ayoki biso. Ayoki. Mateza ebele basanduku bakoli na bakoli ebele te photo o comprendre makambo na lobi na comprendre papa kapage eza ya libande kokota na kati te ya kati pe ko banda te na kanga makasi yango de base libanda so ekoti na kati okoti si souci okoti si nini okay toboli nzungu keba ko tobola nzungu kitoko te avant les rekuka. C'est ça. Ne tu es tombé belaki nini chance ozaki na matembe. Na matembe na bamba. Nzunga moto. Rapide. Iduse kinda. Izongera bolamba loso. Zote zonga fort. Kama na kama ba social body ngeme mona liwa mama kala. Na zira mkomsi no ko décortiquer les bino sko ba dossier ya. Bolingo uta wapi? Ba chela ngondenge nini bolingo sana combien de degrés? Te pasta. Et à combien de degrés? Na wana to bomba. To sisi oyo. Tika boy. Na je biso komona tiroir kaka kombo bolingo bamisa ba 13 pièces. Tika boy. So mona ke eza 4e to 19e. Na ba les premiers ba beta tolo ba saka les premiers te. Na ba mona ba sa quitter bo finga ba onzo ba bima na raison. Na kote ya bino. Mingi ba choli jani amemaka mwana degré. Kochola wana mama ebimi exemple na mutu moko ba banda ngo ebele bazana ba yebi. Ba meminde ba ba kolela wana ba mema. Ba memi bala nde bango na so ba no polele. Ndimelanga. C'est ça. Capage, liwe za modèle moko meko kufela nde différent. Nte so za comprendre. Na komi papa. Vie ezana makambo ebele bomba. Yoma tusi na otala ka bango boye. Omona o hali nzanza. Capage fanda. Tota milinga luka konya moto. C'est ça. Obwaka mai makambo esina. Biso totande milinga, tozo pepula, tokobela miso. Toluka nde konya. Source. So pas très bien. Otimbe penda jambe. Baluki source. Bango ba otaka milinga. Ba otaka milinga. Et puis yeba soko zo lamba to simbe pepeli confiance ko pepula moto ya kana suka na munoko. Faut fuka mapida. Or paka aleki mo pepa munoko na confiance. Mais pour moi na ke moto etangi mo pepe. Na salango. Ti di kala ngwa kati kozwa. Apesi feve. O senti que na simba ki paka mais mo pepa munoko nde pesi confiance. Comment ça balandi mutu na mutuka pour moi na ke à l'aise fois ki matika mutuka ki mambanga mako ya makolo. Soka kimi na makolo ta ko pesa vina e faute. Muna nde mutuka bakangi soki na makolo ndo bakangi yote. Mutu to zaka na confiance ya yemo kata na suka. Na mona ngoko. Na to bombo yo, to tshanga dossier na ko tshelo ba o mona ba catégorie ba document. Na ko pe bino ba briefing nyonso. Na lobi nyonso ya ko kundola. Na ko te bino souci. Auta wapi, abimelaka wapi, akotaka ndenge ni. Surtout ça. Yango. So na kote abino pe Satan akanga makana mutu ndenge ni. Ato prier te ndenge ko za musika na yo mazaka na yo mazoko kote. Tenga pena kokanga te. Ba technique wana. Positif. Comment liboma katsa ka prince ba libomeza. Liboma bangi li wandenge ni. Comment liboma nzana liboma nga katsa bite tikali moto na sa motema. Moto pe legisi makati. Yo. Toko soula ngwa. O grenade. Na monaka.
A Bunginda kwa Outela. A changé peu capitalité cacao. Si. Mais quand on regarde, il y a Prince à Yébina Moutou. Parce que va vitesse à caméra sur un banc. Dans sa attention. N'a dosé. Azo bangela nini mazali boma. Oso komi na ngamba sidi mael. Azo tambra mutakala ilo konezo bina busa ban. Ça contrôlango. Mais pour na Prince à Yébignos. Qu'il y ait des voitures. Bis c'est un bango, et puis que bis na makanisa ki boma. Azeli pe katia la tesu ngambo. Mais ça comme na katia di boma zongi mobimba. Alors que nyene nenga simba. Oh penza ya likolo ya lola. Non na yoka te. Na zo betero ba secret. Mama tozana mate ata 100 millions. Po bando zoka mama ndebo bando kufunga makaka. Te mena funga ba papa. So komba de aje otimbila olandi penda. O kompenango. Il faut le appeler comme ya mbachombo te. Pour la monya yo bien. Chombo fuko ya mbachombo. Yana ba kope senga chombo. Chombo ni mikolo baza kope. Qui sait comment mouké na chombo. Surtout ça. Quand ils font le tel amour, tous ceux qui nous candé, sont monnaie si mais le mika so bengi ngaye ndeni na bima normal. Wa yamba ka chombo te na ebite. Chombo nde base ko pesa bomengo. Kope ko magana chombo. Soko tika chombo 30 minutes au raté ba kope monsieur dikambeza pressé au raté. Chombo nde mama. Papa, Nzambe apambola yo, merci en tout cas na mama balandi biso. Balandi biso bomela. Tole la bino fort donc ma challenger. Vraiment. La vie continue. Apambola, tokutani prochainement. Capage TV. Capage TV.